clair. T'as la score les lots polémiques qui va créer. Il y a Kofi na papa chéri. Oh Kofi pourquoi que tanga komba jibe na kati kuna oh. Mais voilà dans contexte nini. Oh vera mbalo bela tango. Parce que petite souana danseuse wana béni wana soki béni soki nan. Ba tout na devant juge. Oh aouta kana ko maman quartier la tête. OK c'est faux. C'est faux abandaka ambi c'est faux. À l'époque wana abandaka non pas jibe dans conquérant nga. Ah donc le bagage na contexte wana. Balusa fundi jibe tu vas bien intervenir. Tala congolais mentalité congolais. Oh petite wana ba bien ça là qui na BCBG. Pour à l'époque on avait plus série wana ba 2006 wana concurrence ya makasi. Concurrence ya makasi. Olongwe ah oui. Parce que hier buki lukuta on a uti ndako. Uti ndako. Azala qui est pas conquérant na ngai jibe piana. Ne alaki sko pa na ngapo à l'époque on a dit ba polémique zalaki. C'est ça. OK. Vous comprenez? Ah na yo fana ngabi donc contexte ngo zaki bongonde. Mais le va comme ça mon papa chéri ba okanga ba kanga pa china ni. Donc ça dit français sont compliqué biso mutu. Et ça na langue na biso to la complexité. Tout ça na so complexé na français té. Detina sœur na biso Fatou wala sœur na nga hipe mingi. Mage ba mbilinga ma nyonso no mona na internet ba titre ba miniature ba blo ebele okopesa ndeti yebo conseil ni soko Hollanda. Ngana okamwa soki lelo bien soit annulation à concert à Kofi bato baseki ba connecter et tout. Mais wobo sana ke eza soni pona biso mo ba congolais. Parce que culture parce que lelo soki culture un Kofi même presse et Kofi to Kofi. Or il y a que des pères presse na musique na comédie ni on soit les animés et à art. Le lové à betité et ça souci pour na ba musicien mobimba. Or et loko ba musicien faki boza nango bomoko boluka botelemela hémorragie au nento osala. Mais au sens autant mu dans cette émission on ça l'émission azo milongola. Donc hier on mi bimisa malamu pour ba combattant. So comment abotala nga kuna bemba ki boy bokotela nga et tout. Nous bosanage aux Congolais. Vous comprenez? Ceux qui baillent baboya la racofi de baboya là. On comprend. Et puis des appellations viennent dans tribunal. Oh maman va marcher. Ba te belé ba beti ma bo te belé ba seki. C'est la honte kapashi. Ba bosana et loro ne comme kende et quand il la quartier la tende. Il faut frapper les maisons mères. Il faut frapper les CBG. Il faut frapper les F victimes. G7, il vient à se faire la team et tout. Pour nous, dans 16 bassins, il y a 4. Il y a Mafa, pour bien Mafa. Au Sambelaka, au Yoka Liluba Nzambe. Bamaramnios tout, et ça marambo landati. Fatou Kaïmi. Il y a marambo landati. Linga ba yoko na mabe me ba kuto na mote. Oza na motema moko ya kolinga ba balinga na bango yote. Le ça ne sert à rien comme lingisa na moto alingine yote. Oza na pa na yo, oza na chaîne na yo, oza na groupe, oza na maram na yo. Oza ne loko sala ti sa nini fana na ndako na yo. Oza ne loko sala maram na yo. Ça ne sert à rien, il y a Robaloba qui boit, Basala qui bina. Et au foot, on a yo et l'autre côté. Ça va bien. Tozo souk sanabiso, toyoka biso sumamba grâce. Grâce temo, passeport rouge. Nga pe dans la lukete, mais na bi ke aibi déjà que sert à linga handicapé. Mais to mona ki pe moi ba émission nga salama, nga de na isa ki déjà tilté au sala émission. Mais to mona ki Brian a ça qui vidéo que leki mutu makasi ba les ailes soute to epte so za besto mambo ya solo. Mais en tant que mukubwa o a concert abiso et puis o yebi pe mahambu yango ndenge zala na terrain. Il y a ba journaliste né za lokolo banini. Moi conseil na leki et puis na beau-frère o biso soto lata ki kitoko to sombe bilamba sika. Poto ya na libala okolo bani. Et loko yo na lobango med fois. Jour to longo la hypocrisie na théâtre Cynthia. Théâtre bongi. Théâtre bongi. Même président Caleb Toukeba na ola nanga au contredire ngate. Jour to longo la hypocrisie. Théâtre bongi. Pour ma marambo do sala ka base dans la hypocrisie. Ça dit na so na Cynthia boye mais na otumba. Vous comprenez?
to so na sinsa bien boye mais na kanda ya sinsa na motema eza l'hypocrisie ozo ko moi ko vivre na sembla lelo ba de belé ba continue na belé nga pena na fse ba pona nga so to yoka na te etika la bongo to yoka na biso te bon en tout cas biso na pe vidéo na mona ko je pense na page à la maman je pense oza na mitso yo oza n'importe qui te c'est-à-dire il y a na batumsuba comme so cible ya buzoba pour dire que ah moi c'est outina na base la vie à base mato ina yo bof sa nini kanga tala nzela na bino bozoki na mwasi na yo nde obala yo mo ebitumba obokuta ye nango dira libala na bino ti bosali yango ebitumba obokuta ye nango koluka opesa nzela te na diable kolinga opesa nzela te na diable bof nga na benga ko bof grâce c'est ma famille osala biso honneur na moment oyo ba finga ki leki trop leki soka za ki nerf solide te ndalinga perdre mais leki beta mo dada lilo to gagner donc papa na so Brian ilunga na olubano atake ndeko no mobali kanga matoi na yo koyoka mutu te yoka minga mwasi na yo anba ve ozo c'est vrai ozo bundela mboka c'est vrai peut-être comme ça bien mais ozo bundela no mboka mais ve ermo kozonga na source wana makila ba congolais wana makila ba congolais oyebi Congo otika Congo ozana Congo oyebi niveau Congo zo kendele babilo msouve litino ya kombo ndire omo dérouté po nengo za bongo za pantoura na bakimbangiste oza pantoura na bakimbangiste là ozo bela papa Simo Gimbango c'est que ozo comprendre que papa Simo Gimbango ce n'est pas n'importe qui na mboko yo asala ba miracle ma mebele prophète na biso papa Simo Gimbango mais là ko toucher muto batsawana carrément c'est ko toucher papa Simo Gimbango zo comment en tout cas isali mabe makasi isali mabe vewa yambo oza ve to sepelarano oza donc net ngana sepelane être congolais et puis ba musique ba suédois na ba bar to bina yango itsabi ba soso zo comment mais babilo msouve il faut oyeba iskomi ko litino on dirait comme kende na moi mupanzi or zala boye déclarer maram na yo et kende bien ozo bundela mboka na yo isa normal zo ko munes place ali o bundela mboka na ye omoni katika pesa TV boyebi ser na nga bien boye ya zanga bakota ba state ye kuna partout so bobengi pour na masolo ya service traiteur katika pesa zawana azape la chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplacer bomona ka service traiteur moko ebonga etonda ya soin kuna mibi bazara te o ba jemo boete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Kapashi Total qui sport en tout cas on retrouve ba prix pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage colossal de grade académique anniversaire katika pesa zawana bobenga na ba numéro o to chewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye katika pesa TV bo la décité. Voilà. Télévision, merci. En tout cas, biso to tonna la analyse parce que yango ni makambo. Yango de ça la ka vie, ba to évoluer, to réfléchir. Et ça bien, mais du jour au lendemain to changer pe bo no mona ke makambo zo changer ndenge ka bo mona ki ndeka ezalaki to ko se décourager parce que nzambo akotipso na novembre azanzambe ya biso nyonso e bina ko annoncer na ba jika nyonso bazara kin na bato nyonso balinga la bonne musique. Kengai Sitia Kapash en collaboration avec Kapash Télévision. Tout le monde qui est à la événementiel, Petit Fali, alors ça va playback chez Kukel Bar. Kukel Bar est à Nzela Mai. Bah on est sur la baby qui colle la biso est à Nzela Mai kuna. So comme quand on a rema boké, au tunika Petit Fali au beta. Bah la kiss bino. En tout cas boye belé, bah on est sur la Petit Fali.
paf boye bangoka kuna tocha montante parce que mutu supoko chele 2000 fois 3000 5000 mais aye ana bolingo pesa pesa pali $10 $5 et ça là est bien en tout cas merci na ba partenaire na biso so bazo ya na ba bazo kende nzambe apambola bino bo contacter page ya Luciana de Mingongo azali un artiste na biso ba doyen na biso ya mambu ya musique en tout cas tu reçois extrait à clip na ye grâce tele soka mu qui est extrait et puis tu rozonga ba partenaire na biso nyoso balinga biso en tout cas tous en a de cœur héritier Songola bo son album na ye eza sur le marché et ça la biso vraiment bien Flat Hotel Oredezo Flat Hotel aza penza na babilokos babi bo contacter Oredezo ba metu ba balinga ba lipena ya poto ezali ba kiti ya poto mituka bobi kenga na sala business nyonso sauf ya koteka bato business nyonso ezali olingi mituka ba leaks olingi ba biloko nyonso en tout cas baza wana na dadi bigis ba mwambo ezali makambo pene ezali ya bien ya propre olingi bijou olingo lata bijou olinga bijou malolo mama na Aisha Okoko azawana aotekelo ba bijou nyonso na Gambela biso toyeba ba bijou pour la mère Lolo o nyonso lingi yaza nango bo contacter biso na nyonso et ça la biso plaisir pour la page télévision et ça événementiel tous on a clip wana na éviter grâce au que go kanga me tchako penata muke pour sport to sala ngo e bandole ka ba on nyonso ba clip na bango yebana mam na bango yebana ba surprise est belé na mois de novembre tout qui est décembre nous rend ensemble ba sur ma casse vos anga ba prière parce que du jour au lendemain tozola la tozola mukama mbozo bakisama grâce à la biso extrait il y a Luciana de Mingongo et merci na papa Dior partenaire babi docteur le professeur Matambe Mbozo kanate chancel azana ba match mais liso ezara likola lisu merci na ba onyo sope bazarana biso de cœur olingi soutenir biso tozali na option mo libanga OK na Play Store Play Store à grâce OK na Play Store au télécharger option libanga grâce na isa bino bochela nga logo ya libanga mutu onyo ça a besoin de soutenir site ya capage na suki na forme a besoin de soutenir la lou nenga sa partenaire na biso le kapé mingi awa OK kaka na libanga wana au télécharger option na libanga directement et même on a facilité OK sous monogramme ko vanda te ni Western bon to boyete wana pesaka ba moyen na biso to zola mbongo mais option libanga eza ya mwana mboka asale de biso yango olingo tinda mbongo na Afrique partout au kotika au télécharger la Play Store libanga au coach che photo na yo à partir à wana ndo tinde la bato mbongo na kin aux en Amérique na Londres partout au monde nga déjà na zana bato nyonso bazana ba ko se retrouver au télécharger ka option libanga zana pour na biso nyonso to ça pe na grâce beauté bomoni mwindu nanga e komi moi moi ngebu pour grâce beauté zana boko mona pe ba sports na e bato bazo bakisa parce que excellent César Makasi Luciana de Mingongo aza sélectionné par ba partenaire oyo na moi oyo to sala sports na e ba no leka boke na ba page na ye bo s'abonner à sentir pena qui a l'équipe un mois na capage télévision parce qu'elle l'équipe gratuite à fouti pour aleka merci na papa Dior et puis merci na ba onyos balandara biso merci na ba pasteur nyonso basali na nzambe nyonso balandara biso en tout cas nzambe apambola bino merci na kasi boutique wala tsaranga soki na ongenga boye grâce ya kasi merci na Emily na Australie ba robe ezoya kasi pa koti ba robe kasi a koti ba robe ya mystique ba robe ba marié soro sali kara commande eroya kasi boutique a koti bilamba États-Unis ba ya relax ba short ba jean ba basket kasi azawana pona bino en tout cas bo contacter grâce à kasi boutique na la tara kitoko po mamo kasi monga boluke na Instagram kasi monga grâce zone c'est la nini sport à kasi ne bandele ça la bien pour ça normalement ba variation et ça la bien bonjour et bienvenue Yemoro Lalou Star. Ouais. Star ba comédien tout. Merci. Lalou. Merci l'élévation et merci la reconnaissance. Ouais oui. Et Cynthia Rapache. Mahambe Koli. Toujours. En tout cas couleur bien faite. Tigabol. Toko makasi. Ah mais oui, il y a bien un sentiment dans le bar. Moni pela ça va. Ça va. Moi ba sidaf na ekete. Il y a beaucoup de zara. Il y a beaucoup de zara déjà. Il y a des zara déjà donc en tout cas si ça va pas chez mouvement de combelanga abi oh bah quoi ça fait dossier pas déjà ngabi la lion to zara on a sinza et puis la lo simbi sinza na lo boy on arrive pas
yango na simba na ngala ça des jours wana na simba ka boy yo tika boy 4 personnes c'est bon voilà c'est que ngabi mais on a une opportunité on a yo ça na continent nini on a en Amérique ngabi na me futa bien na yo faut futi bien ba faire na kitoko au lekano c'est ça donc bon panzara ba tout ça on a ndenga fauté donc Cynthia c'est ma sœur donc na zana obligation en simbaye donc c'est pas grave bon on a bandeko tout balanda biso on dirait que Cynthia va pas chez la kitoko mais le le reçoit pour ezara likolo et kitate et kitanango avec l'état mais le gars avec bandeko da pièce donc photo na sentir pièce sans pavement donc ba jour en tout cas ba délivrer oh la gomme na c'est tika bloko wana na tika po na komo la numéro nanga tika boy sans pavement bali o marien kuwa marien kuwa lenjino apesi makambo abi o pena marien ça va Armani ba Jojo Armani te la sentir c'est trop cher na mikili la sentir so commence ko ndena aboye tout na lati donc yanga ezaka nzoto nanga nyonso batindi donc na bandi na marien kuwa na ye na parent polo parent polo mubala mama elimambo parent polo en tout cas bengi omoni lelo batanjili ba comprendre que leki na biso ndeye neto beta lolaka batanjili ba lamuki ba binoto to zolala ok petit na biso ndeye apesa makambo c'est ça soutenir parent polo ba uti poto na mwasini mama elimambo ba ye mama na bilamba abengi nga mona ya kozwa ok zoko moi masta ne pe gilet bisengo abi oh mais au petit na so la lutte yo pe ya kozwa zoko moi parce que likolo awa maître Blaise B quoi Portugal yes quoi en Londres à mon abarumbu mais alela sko yo petit ne la lou fort ok après ce lo Gims abimela na maternité donc black day dans la mito taka Gims lo ba bengai ozi pièce wapi abimé mais là mais toi tu me compliques parfois quand je t'appelle et puis quand je des fois ngabi Gims osolo ba mingi ke bana mizuna yo kate zoko mo abi non après ça ko fort po la tala ba pièce ko la taka yango ngapi na la taka. En tout cas, maître Blaise B, quoi, merci beaucoup. Papa Albert, agence La Grâce, Abi, en tout cas, Nazoya Lidis. Dubaï est allé, donc, Dubaï, vous en avez pio, na oya. Na oya, moi, ma communication, Mickey, mais na oya, na ma casse à papa Albert. Bon séjour à Paris, bon retour à Paris, maman Bernadette La Grâce. Exotique, et ça, mon à Château Rouge, exotique La Grâce. Pas maman Benami, balo, beauté, les maratés. Oh, babo, pique, les babo, kundu, banzo, te lemba, boumou, na ma maman, ça, makam. Maman appelle ça makambo. Ça dit kuna pena so okyo senti mon péché zalé. Tikabo. Kita mata ki mbiolongo mundo. Telema kende. Donc telema kende puis à force. Bongisa maman. Bongisa donc nga to pesa ra makambo biso sko to ranango. Yo fesha. Onza ba pesa. Donc vous avez wala pas. Ah ya changu. Banzete na banzete. Biso ko buka na te. Na bio. Biso to ba donc nzambe sa bongisa nsela. Encore moins, c'est avantage de faire un peu à la casse. Biso faire ma casse. OK. Donc black côté biso ko da changuna tout ça là ba jeter. Encore on va flamingo. Sous katas ko ngamo flamingo. Donc référence à ba flamingo mist ngaye. Et puis président ba Arnion tout. Somo. Donc on peut profiter peut-être bon séjour na Kinshasa, président Herman Kasongo, Muluba wetu. Oh Azawa. Herman Kasongo Azawa. OK. Le but ça qui n'a pas Matika Songo, tout ça qui n'a pas Onyo Stuana. Et puis mettre pinga puis maman Joujou azabi a yana ye en tout cas tout ça de cœur na mettre pinga maman Joujou en tout cas tout ça na bino vraiment de cœur. OK. Merci to bandis comme solo na biso ndenge nini ba comédien et puis ndenge ni masolo côté basse on zemo mbilinga trop to monaki awa bo bamba kaka ya Gabriel mais ezala ba solo comme batu misusu ba solo ka baza ebele ko leka ya Gabi po ya Gabi e ka nde mi monisaka parce que nungu eza makasi na terrain ya théâtre surtout côté bassi. Bon en tout cas moni lelo yo tozo na lubango ya des fois toza no batimo to lingama na bisoti zo ma comédie ba pesa aspect mo ya mabe na ba famille batu na ba place tokenda ba zo comprendre et tout le monde luka to me ko soigner ata image yango mais au moment où bino bo soigner ba oboma on comprend donc ba ndeko na biso ya basi et ça a sonné et ça a vraiment sonné on se comprend po biso kunde to aboye to na soni bali
nga na oyebala on comprend nga na pour na moi si na obala mais yo moi si boya obala omoni nga lelo famille na nga ba roloba la lutte se peut na fille oti mais nga suna na obala oui nga suna na obala moi si na nga pour maman na nga na papa na nga ba na temps c'est la nga chouette comprendre ata ba lui va s'imposer na ibi ndenge na convaincre maman na nga na papa na nga ba oyokela nga mais moi si dans cette belle famille ma télé ma vie non vous comprenez donc bon luka bo soigner comportement mais ça ma bé parce que tina ba na ba paya na ba invité ba nous ba libanda mais la luba pe ça ba na bino ko ba bêtise ba ne ko tonga na bango mais non et puis qu'on a ba ça na ba émission et puis na ba émission talas et loko to lo ba kiango leg yana makila kufa ki persona tobi lelo na ndime ke biana makila kufa mate belé en tout cas loi biana était ibiso to suis maé les bon te mona ba te ba kosa kasi ya ngodo bimat ngalo bi to fanda quelque part to betaka masolo ngana ibisa ba na zo ibisa ku Herman Kasongo to ngina ba da Costa nabi eloko yo na lobango med fois jour to longo la hypocrisie na théâtre Cynthia théâtre bongi même président Caleb Tukeba na Holanda a contredire ngate jour to longo la hypocrisie théâtre bongi pour makambo to sala ka base dans la hypocrisie ça dit na sexe Cynthia boye mais na otumba vous comprenez to so na Cynthia bien boye mais na kande ya Cynthia na motema eza l'hypocrisie vous comprenez ko vivre na sembla lelo ba de belé ba continue ma belé nga pena na ebisa ba pona nga so to yoka na te etika la bongo to yoka na biso te to yeba ni pena ke oui pe Cynthia fandi nga na okoma na nga te posa nini to yoka na biso te ke na ya Cynthia ya bière pe yango yo nga pe bière mais a tele maboye ya mona tala Cynthia ngo dali mabe ozo komba ilo sko to bo ba ndeko na so circuit ya basi pour bêtise on a ba mi bali ezana ngome o mona on pena boyete yamon baba moi ça mutu ma supporter choc té et comme il na mission o aleki x a fingi x o aleki a fingi bozo ko sanage boza ba responsable c'est ça bwana ba belle famille na bino vous comprendre les lots de ba fille à théâtre to kenda na sangwa be ba mi bala théâtre to kenda na sangwa be mais les lots nzamba comment ça moi grâce ba mi bala ko moya na pas facilité ba excuse élévation et comment la facilité. Mais pourquoi tout le monde nuire qu'à sous élévation na ba comportement na so ya salité. On comprend? Et puis makambo yo ezo yaka pourquoi pour na bekiri. Or les longs na bekiri ya non souté. Si ça va pas si les lots pour vivre bien, faut a yo moko. Yo mona mtamembenga saki. On a kata kama tu pembeni. Kinzanza. Faut a yo moko so webike na kana jona nga to kopira bien na kana baxel nga to kopira bien to suki wana kena luka mudo to sala ne musala mo to mo kangana e indi atokei tokebo Cynthia ndimela nga makambi bi makaka to zara bien nakala poto ndo lukanzela poto ndo lukanzela Cynthia nakala ko siko ki camaraderie beba na yo kapashi ouais yana ba relation musto bandaka on e bandeli poto lukanzela même sur la Canada Cynthia na ko mona mutu moko boye mais les lots Cynthia sunga moi ba ngope muna point na akoma no vivre ça ne sert à rien aux anaba pire ça ne sert à rien aux anaba master nga mère na fait ça ngelo moko au moins na vie soli aux ala bien zano yomo point bas wana lo na kala to no mona ba mère ba lingande ba master te to no mona ba mabe parents linga kama OK non musika vous comprenez wana lo osala te fana ndako wana lo osala te soit big na fait lo comment film comment ba bengo tournage yo anoke sali musana yo sali nini ozongi ozoko makambe ko yati so ça conseil moko ya opesa na yebi ke on continuer mais lelo makambe koma ndeti na sœur na biso Fatou wala sœur na nga ninga hepe mingi mage ba mbilinga mamnyo so no mona na internet ba titre ba miniature ba blo ebele okopesa ndeti yebo conseil ni so Hollanda ouais mais en fait la conseil c'est trop dire pour na ba respect na ye na ba estime ya bien pour na Fatou Kayembe et
naro c'est un conseil on peut ça fatu tout le monde en a pas place tout le monde mais celui kamboyali balobaka ingana bana na mafa pour binga mafa osambelaka oyoka liloba ya nzambe ba magamnios tout eza magamba Holanda te fatu kayembe ya magamba Holanda te linga ba yoko na mabe me bakuto na mote oza na motema moko ya kolinga bato balinga na bango yote le ça ne sert à rien ya komilingisa na moto alingine yote oza na pa na yo oza na chaîne na yo oza na groupe oza na magam na yo oza na eloko osala te sala nini fanda na ndako na yo oza na eloko sala magam na yo ça ne sert à rien ya ko balobaki boyo basala ki binasa et au foot nango yo eloko te et ko futa yo eloko te nzambe na likolo azomona biso nyos de toza boye to na contrôle ya nzambe na sala mabe na buka lokuta na sala nini nzambe ayebi et puis surtout yo za doyen na monde oyo boyo ka trop bomona trop zoko wana kena mafa donc o ngana abina yo atake ndeko na yo mobali yangwana eh na suka na mafa te na ok na monaki pe na ndeko na biso Aminata son père par rapport à discussion oyo ebimaki na monaka pe na direct na yesu na Aminata son père son père c'est ma sœur à moi tous arabien tout kutana raso kutani tout c'est kaka c'est l'émission encouragement spécial ah ouais libala na bango Aminata tala moment au tozali et puis on a un moment nini yo mona na Aminata wana préparatif ya libala na yo ba belle famille na yo ba osali ni ba otala yo ba bokilo ba osali ni ba otala yo keba na distraction keba et puis les autres mabino bozo pesa lito trop na n'importe qui partout ça dit moutoya le bicho oyoki kaka maman au réagir moutoya au réagir c'est pourtant au analyser au salle et puis YouTube besoin de piste sa solution de si réellement ndekona yo fatuka yembe asalaki makambo wana pourquoi bien pe na privé pour bien na rabo so la boire na no bien alors ya to kutana ma fana yo ki bono ki be ma faisani a ko expliquer yo peut-être yo ben ezaki mal interprétation vous comprendre na lobi na confirmer na biso ki ezaki bon tu comprends tout ça bandeko to comment déjà famille ça ne sert à rien ya roleka na télé na finga na sala boye au moment oyo za na makambu na yo vous préparer libala na yo les lobbies sont tout bas commander tous ces pays là bas commander bas au bas et ça biso esengo par rapport net au fingama vous comprenez les lo Aminata lobi Jerusalem sungai lobi Rosakuna et ça la bien ba futilité ezana tinate tolongo la futilité bande ko na ngai tolongo la distraction nana ndimaki lo ya na makila otika biso nazonga toujours un exemple ya ba mashako ba ya Solange Mindondo lo batika biso nandimaki ya ndimo sobela ya ndimo silelo azobela oh babilo to ko sala nde yango yo solidaire to za la ini poto sunga ndeko na biso ya ndimos to zela nini akufa po uniforme et son maman bambongo ebima mais non na place luka ba fitilité pa otonga na ko spinga na ko sala ko leka na ba YouTube vaut mieux to benga na to concentrer ni to sala pona ndeko na biso ya ndimos papa na biso donc en tout cas bandeko ya koloba na bino ya ngwana toyoka bonjour toi na zo limité to mona ni bonjour si mona ndo sa makamna pone l'un ton donc kanga maboye mais toi nini to tika na biso mais toi binemi de lokuta na bonjour si ça to comment vivre bongo to tika to comme le quoi ba voilà le roi nigérien toi na biso sans rancune sans problème to sa ma biso ba film na biso na ndenge esengeli donc mutna mtaza na kwena ye po na bonne marche comme ça na biso kitoko la Lostar lumière ya ba comédien
tout le monde a qui annulation à Viera Mbolobi pas qui na lemba mais tout le monde a qui na ba chroniqueur bazo seka na ba mission musupe bazaki na sengo est-ce que biloko ya bongo ezali biloko seka to culture na bisope yango les ozinda deuxièmement tout le monde ba supporters bagangi on dirait na Congo eloro oyo eza na bassesse yango nde kangaka mais eloro oyo ezali pena ke instruire bato yango nde bato babeta bakara tina internet tozomona tina libale comme ba supporters bagangi eza yango slogan mais moto asalaki yango eta nini voilà mais yango nde ezopesa congolais comme elo amabe yango nde aosepela nango ekoti ekangi eloko malamu yango nde aozape des questions wana mbala moko po toleka et là tout banda na Virambo na profiter na pesa troisièmement boke tu peux abetaki ndika on dirait na bato kimbangiste kune l'équité en tout cas na premièrement na pesa Virambo mbotebele pas au Mokonzi les chouchous d'Afrique bah c'est vrai on dirait une émission ça là qui a soutien ouais en tout cas bah c'est Sandra vraiment et ça là qui bien au moni il y a un monde qui a bouyé mikolo tout ça bouyé donc on a signé je suis Koffi Olomide bouyé donc papa je suis Koffi Olomide il y a mon hiver côté qui na Jeda qui bouyé OK donc je suis Koffi Olomide au moni tout ça va congolais ah ouais ça m'a mouté on a rap naza Kofifi naza Gaulois naza Warrior non na minute il y a le quoi drapeau mboka il no bato ba bossa na to no bilango vraiment bien pour ils a le mot epesa nga kanda omoni lelo Koffi Olomide c'est pas n'importe qui na mboko comprendre de la forêt c'est pas n'importe qui na mboko papa chéri Jibem Piana baba n'importe qui te baba to respecter na mboko parce que basali marambe belé ya minene o lelo to fier na bango ngana okamwa soki lelo bien soit annulation ya concert à Koffi bato baseki ba chroniqueur et tout mais wobo sana ke eza soni pona biso mo ba congolais parce que culture parce que lelo soki culture un Koffi même presse et Koffi to Koffi or et que de père presse na musique na comédie ni on soit les années ya art lelo ve abetité eza souci pona ba musicien mobimba or eloko ba musicien faki boza nango bomoko boluka botelemela hémorragie o nento osala mais on s'entend autant dans cette émission on s'entend l'émission azo milongola donc hier on mi bimisa malamu ko ba combattant so ko ma abotala nga kuna bemba ki boy bokotela nga et tout ngo bosana ke oza congolais ozo comprendre soki ba boya la ka Koffi de boya la yo on comprend et puis des appellation elle vient na tribunal oh maman ba machin ba te belé ba beti ma bo te belé ba seki c'est la honte Kapashi ba bosana et loro ne comme kende et quand tu la quartier la tende et go frapper maison mère et go frapper des CBG et go frapper F victime G7 vient à faire la team et tout poni ba danseuse ba nini ba na kati et loko ka ozo mono yo e go fongula e ba danseuse o mona e go fongula pe ba danseuse ba go fongula miso donc c'est biso to beta ndika o or c'est le moment ya kokata hémorragie oyo maintenant na kamwa lelo ba bazo tcholela ngo Koffi Olomide so eza bongo jise sa musala ngo ba kanga mais on pense na ki pour na ba danseuse yo pour na ba danseuse pour rien n'empêche ba petwa na ba beta pe ndika bongo encore par contre le groupe voilà rien n'empêche pour bien nous soit ba leader faut vous ko telemele l'hémorragie ba danseuse wana net massa mo dabi to sola massa mo na depuis Nigeria abi le lobi que mama Sonia national qui miselo na rolongo la danseuse vous comprenez na to zo ba serre na biso et puis Kapashi la reconnaissance c'est très important dans la vie Kapashi to uta banda kuna biso to beloko te wana photo ye bango to uta banda kuna biso to za beloko te o pousse ni pemena muto afuli yo muto asali yo le bon ngo comme c'est nemi na yo nzambi na likolo frapper yo
ndako epesa ko ta maya romela o ya pa ndako ngene lote c'est ça on négligent de poke place pour personne belo mulanga champagne yango baloba yeba source muto a une place à outité ba place à outité c'est ça vous comprenez na ba sœur nazo ba danser zona c'est la honte makasi d'abo zo mukanda na obolinga boluka d'abo zwa tasko la vérité tout na tribunal kuna na Hollanda fait na biso roba tout roba mwana maman et pas fait na soit do you en tout cas na yo comprendre maman mi personnam na papa na biso agwe pa personnam bazwaka pena musala otani sabana ba donc non tele ya tout donc kofi comme dans loba ata sama niveau oui niveau intellectualisme niveau ya sagesse mais oui dans ces famille on avait rambo en tout cas bah pas moi na niveau mutu hein donc on va expliquer clair t'as la score les lots polémique on va créer il y a Kofi na papa chéri oh Kofi pourquoi que tanga komba jibe na kati kuna oh mais voilà dans contexte nini au veramba lo bela tango parce que petite soana dans ces zones béni wana soki béni soki nan ba tourner devant juge oh aouta na ko mo quartier la tête OK c'est faux abandaka on dit c'est faux à l'époque wana abandaka non pas jibe dans conquérant nga do alobaki na contexte wana balusa fundi jibe tu faut bien interpeller tala congolais mentalité congolais oh petite wana ba bien salaki na BCBG pour à l'époque on avait série wana ba 2006 wana concurrence ya makasi olongwe oui parce que hier buki lukuta on a outi ndako azalaki e pas conquérant na ngai jibe piana ne alaki sko pa na ngapo à l'époque on andaki ba polémique ezalaki c'est ça OK vous comprenez na yo fana ngabi donc contexte ngo zaki bongonde mais do ba comme ça ngo papa chéri ba okanga papa chéri nani donc c'est dit français sont compliqué biso mutu ezana ngo langue na biso to la complexité to za kana so complexé na français té ndeti na se plan na tour ema de gaga ya na raison pour toi ba abi ça les journalistes abi ngako ila ngo français té eza langue na ngate na solo na lingala langue na ngai oso comprendre et puis niveau ya le couteau ya sonia ba fille wana verambo a viola biso musu a donné 4 fois la semaine 6 fois la semaine oh ce qu'on va vivre à calculer dans un mois c'est 64 après on doit marier 64 on va d'abino moko ba beaucoup si déjà ba kangi bino vous comprenez ce qu'on a c'est plein de sagesse avec pour ma ramon on le ko pas fait tout OK na c'est plein de sagesse avec ba tournier abi dans un petit mission en Afrique mundele abi non ko si numéro 1 Afrique est-ce qu'au niveau mundela comprendre que Kofi Olomide est numéro 1 Afrique mais biso mo to bi na so de to na Kofi Olomide to bi na so de to na majibe to bi na so de to na baweya to ba na biso te de fayi ka ba longwa nanu ndesima to ya ko ba weya bazaki ba jibe oh c'est le moment où on pesa bango en plein wana ko pesa bango honneur wana vous comprenez ngana limité pour eloko ba danseuse wana basali kapashi ils a sonné fait bien éducation de base et éducation de base yo ma viola pam olongwa ite point bo fa elongwa na poto point fa olongwa na ça fa olongwa ça et puis no maman otindaka bozo ko appuyer bana na bongo l'air boyaka otika bana bino na ba mon fleur na ba la zamba ba wa pa ke kuluka ba texte boyaka na bilunga mawa l'air mto dan démarche ba luka passeport na ambassade boye bien ko tuté ata tiki ona ko saki na ngote démarche à visa boye bien ko na famille na bino mais mutu mo bazoli bino mwana na PC valeur amemi poto ami olem sa famille na bino bolinga botindete ye moko mise wana ape na banan kazi ana ba cousin ba neve o ba mérite me mawape na poto masala yango te azwi bino mimi bino ya to ko za reconnaissance mutu wana te to ni fona ya funda so likambo ya laki to ko solango dans les calmes te to na posa mikanda bon ça va tout ça bo tout ça bo mais pas si nous na mikanda na parce que verdo do bima parmi on 4 or fille moko aboya kana he poye azaka na zemi nem garçon moi est-ce que na personne mukane tu la c'est garçon ça nini akimi ayo luka garçon moi français ba ko coopérer ba déclarer moi na moi ba pesi donc kaisi ba ngane club ngana mukanda ngana pexé yo makambo botika na bino aza vie na biso et tout bango ba yo kani ba misatu ba bino ye le roi a lunga sa quitter to beteni bika to ke funda moi na arani ya papa biologique na été so ko batana sko mité ni va mité mama bia ba to na bango
pour moninga reconnaître na que non ko felo midem da sala biso to ko funda été mais bino bolingité yo anti mulora nan patience ibembo pachanga l'éducation de base azana ko le kana te volo ya viola qui viola alors les gars d'éducation de base madora ba linda mondele énergie madame ya papi ka kol se bon na role ka bona alo ba bêtise wa alors les gars donc un exemple oh ba danser il faut luka bo soir et bébé siko papa mu danser et bébé siko na bina on le on a orchestre ba mise ba komike ba keba mara meni mako parce que to comment faut ba fidèle ba danser ba sambota si le papa chéri fidèle papa chéri ba danser ba ngwana papa chéri on repesa da brevet papa chéri pesa da sambota brevet pour ça fidèle ti l'orchestre ba danser le ba mamita et pour moi vous comprenez azat dans verambo ba mamita on néglige ku tout azat ti le lo fidèle alors ko ça ba bêtise té ba faire ba Rosette Camon ba ne ba l'équipe ba Rosette na ba succès ba danser so ba ya yao ba Rosette ba ça ba succès Rosette a télémia ba tondi ba fifi ba zina ba yuyu bon ba bien boyebul ba boyena 2006 ba to ba rekenya ki après bino boyebul ba no créer ba bébé c'est la culture congolaise bébé c'est la musique à Congo oh mais non toi na ba kande et sali mabe et sali vraiment mabe en tout cas ndeko boluka bo na mito ko ba kanza kango to ke funda ka pa so mukanda to bo ngunda bébé te comme un niveau singama tembe qu'on a minute ekomi makambesko ndo bwana ba prévité bwana ba prévité bolo bana muno bwana ba prévité mundele oh mais c'est le juge alors comme Jean-Philippe oh à l'époque série musique 100 kg mundele nga beta atu na kokwa gama mi ndala milaka makayabu tikabo mami wa sera ba mama ana muyanzi ba mama e malusansu mundela lia makayabu na oswe là ko felo mide a beti liso muke oh mundele oh mais c'est toi le fils de maman mi oh Antoine mais tu as grandi mundele emoji abi ko faire grandir abi oye bangati à l'époque wana zaki wa mwana mgeme na liaki makayabu na pondo limondo zo mo donc jiji moi abi non ba ko c'est le makako ok toi qu'est-ce qu'on a ouais dans oyo wana za to conclure ngo wana sikoyo ya o ba gangi basi ya Congo to mona makambo na mona iba mona ngondre bossa beda chou ndre comment on sait pas comment va besa abeda chou on sait beda chou on betele ba cop et tout mais ça la cuite ya ne la drink na ba supporter ba gagner qu'est-ce que ba blog mon ya na sik ya on a dit ba vina biso ba beta ba musique ba dit titre o mona ekanga la côté mais DJ moi betika paka basi bazanga mbuma mo rezanga mbuma na bina yo partout DJ on est dans l'émission D. On est dans les gars RTNZ mais pas obligé à obéir. Kasi monter ma bébé à congolais. Monter ma bébé. Mutu soit souffrir ne loko. Boyo kati. Boyo kati ba uti ba. Mais lo mastering na ba poto. Ba ça ba. Plateforme. To tambusango. Ne ba DJ wana pour la butu na la nzalati. Faut na lire partout. Partout. Et kangi. Mais ba vino so ba beti ba dit titre wa ils ont kangaté. Mais bon conseiller payer. Vous savez, bon, le quoi c'est comme il si tu bats bio, bah monio, mais on ne change pas ligne. Il y a un besoin ça. Et mais comment vous tirez mon état on a? Ce que vous comme Luka, Kobi Manasimane, bon tam ça tam c'est pour ça que la vidéo pour lire en Simane. Mabé. Donc, bon tourner passer là qu'on a. Et puis contexte c'est soyez bana. Que mon va drink. Drink. Ça y est biso mais la va drink tout ça la cri. Boluka bo conseiller à saler l'eau on est bien to robo ya ngote poto bima ba jalouté to bimba jalouté l'eau on est bien mais il faut ailler baquer faut na longwa boy na comme propre na c'est tout so comme bo une nuire pe mutna ndenga bien bo dire gp pour azo lumière dans le petit fali c'est ça le petit fali pe a suipe a fin là na ba conseil c'est ça on comprend ça la bien capable boyende nzamba ko pambo ça dit que longoli mutna linéma mo William so senga au talisete so ça musala ba no futo mongo na ko senga souté et kitsa yo so comprendre c'est ça OK boké tu na kimagis veyambo en tout cas asimbi courant wana basimba bango te kuna batika te atuna pe asona papa wemba batika ratebi au toucher nani père spirituel numéro 1 papa Simoki Angani black té en bave ozo
c'est vrai ozo bundela mboka c'est vrai peut-être comme ça bien to boité ozo bundela no mboka mais ve moko zonga na source fozonga na source wana makila ba congolais wana makila ba congolais oyebi Congo otika Congo ozana Congo oyebi niveau Congo zo kendele babilo msouve litino ya kombo ndire omo dérouté po nengo za bongo za pantoura na bakimbangiste oza pantoura na bakimbangiste là ozo bela papa Simon Gimbango c'est que ozo comprendre que papa Simon Gimbango ce n'est pas n'importe qui na mboko yo asala ba miracle o mamebele prophète na biso papa Simon Gimbango mais là on toucher muto batsawana carrément c'est que toucher papa Simon Gimbango zo comprendre en tout cas isali mabe makasi isali mabe vewa yambo oza ve to sepelarano oza donc net ngana sepelane être congolais et puis ba musique ba suédois na ba bar to bina yango itsa ba soso zo comprendre mais babilo msouve il faut oyeba is komi ko litino on dirait comme kende na moi mopanzi or zala boye déclarer maramna yo et kende bien ozo bundela mboka na yo isa normal zo ko mon espace ali o bundela mboka na yi omoni donc ngai soki na osenga na ba biso to ba artiste na moni fe na so sai na production Olympia 2022 na décembre soki janvier de décembre zo ko mon et ça déjà bien ils ont avantage marambo epanza na marambo efongwama soki eloko moko ezali o ba misien na biso basala mais eloko ni babongisa te ouais te bachana si eloko ni babongisa te ba papa na biso eloko ni babongisa te culture ma papa na bino culture ma papa manzanza culture manzanza o sakana te na mitso Congo bo reconnaître ka botoka na diama o musique zéro o bale ku zéro baotaka banyama na ba minere to kana ngo zo mba pays nango beleza ya rabongo pays nango ya rabongo biso mboka o to tangisi batu ba sud africain batangi awa bayi politique kutu epele o balala ponki tokos kuna komaka so toucher batindele o batu do awa état de droit o baloba to mona na songo te sozo loba pona droit na yo e komi mukamate makasi kutana to lingana susu ko loba te to potana kana bandingo na so ba kombata ba limbisa ba musicien ba limbisa ba artiste pour esa la pièce faut pièce fait bientôt et bika pièce au moment donc il y a Janifa Hollande biso taka léopard aleki wana donc oyo pena black te papa chéri ba pièce na zamba papa chéri ya na Blanchard Mosaka pe aiba pièce onde kindara donc en tout cas pas tout ya Blanchard aibe ya se pela na vie wana courager et pas la ta kitoko zoko moi Blanchard Mosaka ba mbote donc ils ont ça là passe makasi papa na biso ya yambo ya se pela lo moko ya Robert alobaki mwana mama tutu roba abi boketo imne de sola et puis yo oyebi place to banda yo wana ya na parler maman mi a olamba tutu olia zo comment ay pengle so lo moko abi ba misien ya caméra azali lo mususu ya hors caméra pas azali na kopela ba ote poni bazabo abi sadi bo sola ne pour hors caméra mususu mais les bote caméra ba ay bungi mamoni so la na ba journaliste mususu zo comment abi boke tu yebi ne to sola hors caméra mais na kamwa so ina caméra okomo en tout cas toyebi ke bave na biso bande wana so ba combattant toyoka na kaka ouais attendez toyoka na kaka kitoko tozo sukisa na biso toyoka biso so mamba grâce temo passeport rouge nga na lukete mais nayebi ke ayebi déjà que sert alinga handicapé mais to mona ki pe moi ba émission nga salama nga de na isa ki za utilité au sala émission mais to mona ki Brian asa ki vidéo que leki mutu makasi ba les ailes to ebite so za besto mambo ya solo mais en tant que mukubwa o a concert biso et puis o ayebi pe mahambu yango ndenge zala na terrain ya ba journaliste ne zala koloba nini moi conseil na leki et puis na beau frère oyo biso so to lata ki kitoko to sombe bilamba ya sika poto ya na libala koloba nini en tout cas ça wana pe ba citation na banda na bof parce que ndaza maître parce que mon vidéo bof en tout cas biso na pe vidéo na mona quand je pense na page à la maman je pense oza na mitso yo oza n'importe qui te
c'est-à-dire il y a un batumsuba comme so cible ya buzoba pour dire que ah moi c'est outina na base la vie à base mato ina yo bof ça nini kanga tala nzela na bino bozoki na mwasi na yo ne obala yo mo ebitumba obokuta nango dira libala na bino ti bosali yango ebitumba obokuta nango koluka opesa nzela te na diable kolinga opesa nzela te na diable bouf ngana dinga bof grâce c'est ma famille au salabiso honneur na moment oyo ba finga ki leki trop leki soka za ki nerf solide na linga perdre mais leki beta dada lilo to gagna donc papa na so Brian ilunga na olubano atake ndeko no mobali kanga matoi na yo koyoka mutute yoka minga mwasi na yo yoka ka ming mwasi na yo boke bien et puis na grâce temo na yebisa ki yo eloko oyo je crois toi na réunion ya matanga na bi grâce au bali na minute o ndeng mo soute na bato via ekiri to boite bazana ba master na yo mais ndenge bo ana okanga na chaque jour eza su bongote pendant minute on a fait exemple yo faut exemplaire wa moi salibala so comprendre ba chombo ninda papa tutikali ya ba chombo mais ndenge za ki amono lo sa to keto bimi to meli ya wana ba katara wana faut kata ngombala moko so comprendre donc soit mato ina yo grâce kanga et puis na minute yo muto yo ke la roleka mobali na zate donc yo muto yo ke la roleka mobali na yo azate parce que mobali na yo nem da komi papa na yo a komi maman na yo prévané ata maman aboti yo so na posa na yo fa banda pa mobali na yo ezaka bongo ouais normalement fasenga yo pa mobali na yo ezaka bongo donc soit mutu na yo yaya tsanu na se et l'autre luka na vie yango si yo zwi na yo okenda ba poto okenda tout et tout tambula na ba mituka et tout oya suke zaki libala o rêve ba tout muda ko sote kapashi vena biso kester persona mayemba ngo mwasi ata na mbongo ndenge nini mais soza na mobali te za susani ko ouais to le bata papa yibutu mwasi sa mwana oza mwana popi mwasi sa mwana oza mwana popi na fingi na ngabasi babota te mais na bike ibutu abaki mwasi sa mwana oza mwana popi donc grâce yokela mobali na yo servir mobali na yo na moment oyo alingi yangwana makambo tambusaka libala donc oyoka bato te yokelaka mobali no puis papa na so Brian bozala bien na couple na bino kima WhatsApp kima Facebook po ba créer yo ba faux compte eliwa ba créer yo donc kima vraiment marabo donc même grâce te mon yo peut faut kima na réseaux sociaux fois zipa donc zipa pena ba mabulo na nion supo so yiga ozozala wana ba bêtise ya lobimaka ba matsa mafuta vous comprenez donc zala sage yo doit déjà oui bine to kinda nango donc on na loba na couple wana yang wana pour tout ça na pona pesa. OK merci à Lalou on no mai ma bonne zone abi o yaminga na obenit bino ba yamina champagne l'équipe loni bino ba bino obenit ta obenit sia ba na mai fo buka loboko la salutation à bonsoir plateau ba mbabso na obenit voilà merci Cynthia Rapachi tchalo ato sis na biso na ndenge otika ngate na ba conseil na ba appui donc merci beaucoup na ba tout bolandi biso pa Kapachi na pesa ba programme rapide ya chaîne ba boli na zone sur Naomi Barcelone TV ba film savant en tout cas ba dans conseil ba chiter ce biso zéro to ali kolo to zapeka ali kolo ba film on les okota kota déjà film ele kawana chaînette ya Léa merci na ningo ya mbiango kitoko izawana bo consommer toujours ngo et puis mercredi entre mercredi et jeudi to banda film asika au extrait na de côté le foot nanga ils a film écrit par Ngamo la Luma Leba et bat bo zilango le foot nanga moni Naomi Barcelone c'est une femme grand cœur vous comprenez donc moi si moko apesa voilà apesa pedon moi pas balai hein obi toi mi balai hein oui au moins pas maramzo za randeni sinza muda peso ma offre ne wa son so abimi so ba bendo mais pena nerva la linto zwa mais na Naomi patron nanga
c'est-à-dire après suivre à longue na provisoire après sur a bien aussi mélange un peu provisoire au moins donc en tout cas on aura toujours reconnaissance verrier babi la reconnaissance yango ça la moto makasi ko wa ko la reconnaissance yango ça la moto donc merci beaucoup maman formidable continuez toujours au ça la présara les obligations na yo pour le besoin botika ya mukile le baraka donc ça la n'aura pas mais ça la resala merci beaucoup mon patron RK Mbuchanga Champions League beau frère babi maestro wana bof donc respect belé dans mon boss on a pété il y a Charlie Nongi vie de loin la Justine Mata la patronne merci na mona le papa salenga moi a komela ngi salaire puis moi bien moni kapashi ndeka to ba place au outil comment ça va oui ba place au OK voilà donc ça sera toujours reconnaissant nzambalinga ba mais graté merci beaucoup na papa Albert Urgence la grâce babi bientôt Dubaï awa et maman Bena la grâce babi exotique za moko exotique la grâce c'est pas maman Bena et na bossa na pété na Marien Koua les nchigo les plus suspects Marien Koua et puis na bossa na tina bébé Chico Maneka Château Rouge Paul mon papa social et opé ngwana j'y vais chinto les pères des jumeaux na bossa na té na ve na parent polo zi mobala bata maman Eli mamu na mbatio donc na ba comprendre ngote et bala ni donc non, c'est mais le lati pena vraiment. Non, blague, tu vas mettre plus de quoi. Non, trois personnes. Ma bendo pena. Oh, il y a Blanchard Moussara Ebe. Donc, non, t'as mon oncle, mettre Blaise dans ton boulot. Par rapport à l'axe jean. Marie Kou, à l'axe chaussée. En plus, sur l'axe chaussée, t'as bien. Et puis. Donc, nous sommes pour toi. Avantage, il y a voilà, il y a qui nous allons, il y a Mikousse. Il y a Mikousse. Moi, nous sommes na ligne bino soute ba chose aki na ligne bino soute so cheboé nzoto emona oh so c'est na dola ta yango o ba le mot qui convient yango pena na andro ba ta kini bo limbisanga ba chaussette tu na ligne on soute chaussette a bien ba combattant bo pena donc ça dire ba ta poto ba ta poto en tout cas on a bien là toujours Yannick Magadi multimillionnaire chinois Clave Maleba moi na maman pour rappeler bien ben alibanga toujours Clave Maleba moi na maman ngole komika bongo na bossa na pété na maman Elonga babi lumière d'histoire izoya nzemba kitoko to Alexandre Bassine sera pas chawa to solara parce la famille et pasteur Enoch Kalombo pe nabi séminaire ele kitoko na Braza nazo ki pe Braza bientôt donc ba tout bolandi biso ye azana ana kombo na Braza so ba benga ba fongoli mama ko donc marambele comme ça ba niveau de commissaire vraiment lele tala tenge yo komisinga na bino marambi yango yo mama Fadi Lumwa aux États-Unis ba ba fêter ba anniversaire na bango bino nyo so jeune anniversaire donc Sandra Kazadi licence na obosa ouais licence Sandra Sandra OK Sandra bana ngazo na visa rena okende ouais mais décembre nazala Sandra décembre nazali okende makambo eza en tout cas merci licence je suis Kofelomide Sandra, en tout cas, merci à Sarah Likoko. Monique, d'ailleurs, les autres vannes, Sarah Likoko, les autres perdre kaba kilo. Liboumezo, si les autres quittent, Sarah Likoko, vous contacter. Azana immeuble Empire na 24. Bah, on se va Sarah Likoko. Azana immeuble Empire na 24. Ok, kuna au Sebiso Penanzoto. Pour nem na 2022 au côté. Moi, s'il vous plaît, pardon, vraiment, c'est sur la bourse na ona malisson. Babi, maman na biso sali biso salle de fête ça qui toko na Sarcelles. Bana tout ya Sarcelles biso nyonso za la salle de fête salon Chalo salon Chalo et pas maman Jenny Doulou maman Jenny Doulou en tout cas maman celle biso flat salle de fête qui toko do ba tout bana ça ba mariage ba ki na Sarcelles et pas maman Jenny Doulou na salon Chalo wana ba Jani Fay tout bazaka wana ba José de Londres ba tout ba Igor 2 minutes ba tout bazaka wana ya Christian Shoga pe na Istanbul yepé bientôt au côté déjà wana et puis na bossa na petit na Anderson de Big super mec depuis Istanbul merci Shoga en Afrique du Sud t'es en Turquie azo soutien en Turquie quand il y a na mis dans un passeport rouge a de côté bikota ali na lembi visa na beleki na ngai ba Istanbul ma bena ya Afrique du Sud na côté chic allez tout le monde est foutu to so monate na bino garaboy ya Shoga za na mbuma ya Shoga za na mbuma. Ok, merci en tout cas. Bye, à la prochaine. Au revoir.
Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Traiteur, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour la cause à l'actualité. Théâtre, colorataire, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis Mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis Mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, Neko Kobanga Bangate oh. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo Mutema leo some Bapesa Asolo la babie Soko kutani na ye Kozala deside Katika Pesa na pesa yo nini ye Katika Pesa Mutema malamu Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss Juliette te valide, yes sir. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie, y'a Madame Eliane Nito, la patronne, y'a service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa, États-Unis Mobimba Valida, Yunani Oboya, Madame Katika Pesa, Motema Malamu, Ruta ya Nzambe.